Voilà, Boboto Bondeko Nabino baladi émission Le Congo est pour les vrais Congolais. Émission Topetaka mingi mingi lisolo kati ya mboka Congo potala kaka Congo tozana mboka mosusute lokola RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nga John Kabamba les vrais Congolais dans sa poto développer ba actualité ya kati ya mboka na biso Congo yiki keza makasi bana Congo boy bibino moko que non. Élection et salamaki torobeta lisolo nango torobeta lisolo ya nouveau gouvernement ezo umela nini ekosala po umela torobeta lisolo nango torobeta lisolo ya tournée ya mwana Congo na kombo ya Martin Fayulu Madidi eza pour quelle finalité torobeta lisolo nango torobeta lisolo ya ba élection ya ba gouverneur na ba sénateur profil nino ba gouverneur na biso oyo ba député provinciaux ba voter ba ozala nango torobeta lisolo nango torobeta lisolo ya mbela ya mokonzi ya mboka mwana Congo na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi akoloba congolais nyonso wazali banda ya mboka azonga na kati ya mboka torobeta yango na mwana Congo moko na kombo ya mwana Congo Jonas Chombela oyo azali coordonnateur ya nouvelle société civile tozana ya na kati ya plateau na biso mbote mwana Congo mbote ndeko boni santé na yo et puis boni santé ya nouvelle société civile babanzi santé ya nouvelle société civile ezali ndenge moko ya santé bana Congo nyonso oyo basali kubunda te sourire zonga na mbebo comme ezali kubunga bunga et puis ngai moko wibi na ultima musika après 396 jours ya kovanda kobatama et bon nazali na période de réadaptation za koluka lolenge kani ko mesana bongo na mesana ki kokutana bandeko na mesana na bon tozali kobanza ete makambo nyonso soki na ngolo nzambe kotambola. Voilà, merci beaucoup mwana Congo makambo nyonso na ngolo nzambe kotambola mais motuna na ngai ezali boye ozalaki parmi bato yo bandai ko bundela pona élection basalisi premier dialogue deuxième dialogue oboya ko participer ngamo témoin batumba même ba bureau na yo ngamo témoin sikoyo ba élection et salami. Êtes-vous content parce que l'élection est salami mon la Congo Jonas Chombela? Ben nakanisi etumba na biso ya solo ezalaki ya maponami koka koleka lolenge baimboka bazali koluka yango. Très bien. To zalaki déjà na mokonzi oyo azali kubima zalaki déjà na suka mandat mobeko le konzi ya constitution ba bengi constitution epekisaki ke abakisa lisusu mandat mosusu etumbango ezalaki matata mingi to meki ko contribuer na ba ko kati na biso y compris ba bino bapanzi sango poete etumbango ekoka ko pusa na molike po toka ko za maponami. Est-ce que na sepele na maponami lolenge leki to na ko sepela te nazali ko banza ete to anda ko luka maponami botosi mobeko le konzi na kanti mokonzi ya mboka mwana mboka Joseph Kabila apesi longi na ile susute tozali ko lukete bato mususu bakokopesa bilongi tomoni bato mususu bapesi sikawa tomoni pe likamba liboso na mboka na biso mokonzi akala na mokonzi asika po tomesana bakonzi akala bakufa mais awo tozali na mokonzi akala na mokonzi asika bokonzi longo na loboka oyo boye eke na loboka mosusu na kimia nyonso na boboto nyonso quelle que soit ba condition difficile tozali maponami tozali ko banza ete l'essentiel est sauvé. Maintenant il faut total la liboso nini toko sala lisusu kona nini nali nazana esengo poete ngai na botamine ba année 60 nazali komona ete banda na vanda na tikala komona mokozi akozokota azopesa nini te et puis nazali koyeba te mboka na biso banda ebanda eloko ane salama te na kansi mokonzi Joseph Kabila na mokonzi asika Félix Tshisekedi ba inauguré yango etikala bebongo biso ba Congolais totikala kitano ya kotala lenge kani tokobongisa esaleli na biso na maponami koya esaleli na biso na ndenge ya kokonza mboka ya kanisi esengo kozala mingi makasi
soki geste wana ya kozwa bokonzi na mokonzi Bimi na mokonzi Koti siko musali basali ba congolais ba retrouver moi koseka moke lozale sengo makasi koleka lisusu. Voilà, merci beaucoup moi la Congo Jonas Chombela parce que nous avons rappelé aux AP porte-parole il y a comité de laïcs catholiques au Bolita qui makasi et puis babanda kobenga je pense émission moto sala ou ba kobenga ba ko agresser même na téléphone mais aujourd'hui ma ponami et salami au sepeli makasi mais est-ce que lit na bino ezalaki que kolite que Kabila a se représenter les sous-soutiens à la président de la République qui était tolite na bino ezalaki que maponami et salama na ndenge ya bien na ndenge ya kimia oyo population a voté yewana abima de motuna na. Oui, la difficulté mingi parce que tantôt na koloba net casquette ya porte-parole la comité laïque à coordination, tantôt neti mokonzi ya nouvelle société civile. Voilà. Alors ma biyanu nangai o ba kozolanda ngai ba landa na banzela na mibale po eza la polele po ba position eza mibale. Bon, et salami kengande nazali moko katia molobele ya bandeko ya comité laïque et puis nazali pe molobele ya coordination université civile. Mais nazali ko banza ete mutuna na yo ozali ko tuna ekozwa eyano tozali ko bunda pona botosi mobeko li constitution. Constitution elobi soko za mokonzi mboka soko sali manda mibale ko sala misato de société. Wana ezali mutu président Kabila mutu te président ya mboka. Donc même Chombela soki nazaki président troisième mandat il ngezala te. Même Félix Tshisekedi troisième mandat il ngezala te. Mobeko nde lobi bongo ba vota kango par référendum. Très bien. Il fallait tout ça de tumba na biso comme comité laïque zaki wana. Comme comité laïque tumba na biso zalaki pe le sous pour être batosa accord ya Saint-Sylvestre au bango moko basaleli. Bande kuna biso ba prisonnier politique bako kubima ba exilé politique bako kozonga na mboka ozomona pe maponami esalama na butosi mobeko tala tumba ya comité laïque esabe wana sikoyo comme biso ba université civile axe na biso nde loko tindanga na comme membre ya comité laïque gouvernance démocratique électorale ça domaine munene o biso to vandeli. Donc ma ponami mboka il fallait sikawa et salama et to bundi pour être et salama ya solo et salami le lengi to bande ko banza te mais to ko sala nyose salama kaka bien te tous allez na apprentissage en démocratie le lengi to banda ki ko banza te c'est-à-dire quoi parce que côté à la muka ba ko réclamer ba lobby que non mon Congo Félix Tshisekedi abimi président de la République ezate ma ponami eza accord ba yokani bongo même moto ya bima kezali mon Congo na kombo ya Martin Fayulu madidi voilà pourquoi zo sala ba tourner na époque Alexa Bato que yenda bima ki kasi ba botole ki bokondi place on expliquer dans population bien parce que eza parmi ba liti na bino na ye ba liti na bino eza qui pour faire partie Kabila seulement ata soki akodwa na ye moto nyonso akodwa tie na ye wana problème te to liti na bino ezalaki élection salama moto population aponi abima mwana Congo Jonas. Oui, tant toujours le lenge et salama kite bibiso nouvelle société civile. OK. Tout ça kolobela makambo yo le lenge salama linga lobani. Muto salama pona meto na bande ko na biso abotembo te. Très bien. Bande ko na biso ayumbi basalite. Bande ko na biso abeni basalite. To salima pona mengo na koyimayima tozoka te o machine à voter te tala lo lenge na zolo bela pone e sami ndenge to bakobanza te mapona me sala makana boyokani ya biso salami na boyokani te machine à voter machine à voler vous monde et pesi mu boulot jusqu'à dernière minute même ba électeur ba yeba ke loko bako sala te ba parti politique ba format ba témoin na bango te tindira bato bongo wu okay ba confondre fiche ya ba résultat zo bima na machine ba confondre ngona PV ozomona talo lenge mapona me salama kinde yango na lobi tala ilinge sala ba bongo te fallait mutu na mutu a jouer rôle na ye mais ce que na mutu na yo oyo zo glisse nango ça mutu ya ba résultat ya mapona me yango
oyo alobi bayibi ngai oyo alobi nalongi mais soki batimi bali bazobunda so batimi bali bazobunda bakendeke pai wapi na justice siko bandeko bakomi de liboso ya justice ekati tokotikala bobe wana oubien tokotala ndenge nini tokoki kose projet makambo ezokende liboso wana eza débat donc pour na biso à partir du moment cour constitutionnel ekataki makambo wana ngai membre de la nouvelle société civile congolaise nazali ko tirer conséquence bon maintenant ngaza politique te zoka ngaza politicien te nouvelle société civile ezali politique te biso tozali accompagnateur de l'espace d'expression démocratique na bongo tozali ko banza ete isikawa mutu azwi bokonzi ezali ndeko Félix Tshisekedi. Ndeko Félix Tshisekedi auti na parti oyo ezali ko prôner état de droit. Très bien. Yango il faut tout fongola miso tomona ndenge nini état de droit ekokota. Nde musala na biso ko sala biso ba nouvelle civile. Ah tende ko Félix obende mabezonga. Tawa ça va koba. Surveillance ya musala mboka po ba congolais ndenge na lobi na yo bako ko pe ko seka. Ba seka kate bilonge kangama. Baseka kate ngolo banini balia kate bana na bango batanga ka bien te banzela zali akobeba ba maye zokotela bato bandako banzela zali mubulu kokolonga ndako na tongo zane tozoke na bitumba okuma musala olembi olete ba musu bazokweya ba musu ba moyen d'impayement eleki akoseka ndenge tala eloko na zoloba sika to sala manso po ete mokonzi asika na bayi bakosala na musala basala manso poete biso pe to seka peuple oya souffra aseka place azo sala bafuti ye zomona obi ke même bino bapanze sango bozaka na problème obi yango mingi kakita baleke beli bazo kosala musalo ba contrat za kate bafuta ka bango kaka bongo faut mboka ya droit ezonga tango na to lobite ukakoswa na ndeko Félix Tshisekedi misa ba congolais comme otalela yo yonde mokonzi mboka salamanso poete ocha base libulu eza mulai toyoki ba grève à gauche grève à droite mais à ko résoudre yango sans gouvernement te to pesa ye temps ya a stabiliser avant de la bokonzi a pesa ba orientation to koye bandenge ni na ken mais na stade tozali moi tolobele mingi zate po ba yebela ka manso malamu na itongela ndako fondation so fondation malamu yes kwa zo poser fondation toujours tal nenga zo tiela ba brikango so ki tomoni asilisi ko cha ba brika fondation ndeko che mabeto che malamu na ce stade to tikili chance ça za na chance pour être akoka ko sala ninga ko sala mais na bandeko ipeli sus o bazali ba majorité na parlement pour y a na majorité na parlement faudra que bande voilà tokota na mais olobi que population a causé la ACK parce que l'ongiza a kokangama est-ce que population a koseka na régime oyo ya mwana Congo Félix Tshisekedi oyo entourage na ye eza mingi bato ya FCC azali majoritaire na kati ya parlement il faut sa premier ministre arozala na ba ministre na ye ba ministre na bazaka ba ministre BC moko au bakangisi elongi ya peuple congolais. Est-ce que tu crois vraiment que Félix Tshisekedi a cause na pouvoir politique, pouvoir à Maloba, il a décidé sur base de la situation politique à Congolais et puis solution soit mis pendant qu'il a commis déjà président mais biloko na wenze et komata douane matinyo so komata. Monite que yiki les bandits de konama. Ya liboso yebake biso ba iso test to échoué. On dit bien. Yoka, voilà. Place de but place tu échoué. Très bien. Tu échoué pour na ko éduquer pour que ce peuple congolais le lenga ba votaka. Ce que voter président, faut que voter pe député ou yazali na obédience na ye pour être à soutenir politique wana. Ya solo mapona minanzela ngope moi yiki kezali. Pour être ba député et l'andisa mindenge ba voter président te na mamboka mususu mona so président leki au mona na bato bazwa esima na ye ba député bazali na kana ye ba congolais to voter bi vota to voter kombo bato pe ba rouler bango ba mususu aye
azali mutia oyo zolo baba sali makambo mabe mais aye na kombo na ye abombi parti na ye tango abimi nde toko yeba ke songola zake na parti boy soki po éthique na biso eza kopekisa mais na tanga kombo bato mosusu bayiba kosi population aye na kombo na ye zokande parti azokumba eza parti o population a sepelate donc des places dans le but que société civile échouée ou est éducation faut sanctifier mais bah échouer pas bah ça n'a raison pour échouer parce que bon égalité pour na kosala makambo na ko éduquer population congolaise maintenant mutuna na ezalité ndeko Félix Tshisekedi ba population epesi majorité ke na bandeko na biso ya FCC maintenant koloba ke entourage ezali trop fort. Il faut que vous soyez réaliste. C'est la définition électorale, environnement électoral, de définir que la majorité est à la Nangambouana et à la position azale. Maintenant, comment on va faire? Ça dépendra de l'intelligence et de la majorité parlementaire. C'est pourquoi on parle d'un gouvernement de cohabitation ou d'union nationale. Pourquoi? Parce que l'État, mokonzi mboka za na majorité. Majorité za na ngambo mususu mais bandeko banda ko konza. Bazana bilan ya ko justifier. Mais je pense position bazali sika bandeko ya FCC ezali position ya ko corriger et saleli na bango ya musala o basalaki o population asepelaki te. Ezali net une opportunité pour na bango pour na ko corriger. Chercher parce que baluki mubulu na mokonzi asika et vous allez bien te et vous allez na intérêt ya bango pété ya mokonzi pété pe la population te sika basala pona ko corriger c'est un conseil donc ba na défi à ko relever ce que ba na makambo oyo ba décrire ki na makambo bango ba uti ko sala na pouvoir et ko pesa moi iki ki onozo banka c'est pourquoi biso ba une nouvelle société civile. Le but, il faut maintenant le gouvernement, c'est un modèle. Il faut qu'on surveille. Pour ce que nous avons dit, belela. So li kambama be bandoko ya to belela ka déjà. De to chawa comme cellule ya surveillance. Chaque le 24 ya mois to bandoko sala na ba page sango to moni boy na ba domaine nyonso ya vie nationale. Vous allez frapper na ba tracasserie parce que voilà. Tozali na nouveau régime. Oh, il se battre 37 ans. Il y a tracasserie. Est-ce que vous avez un intérêt na bango? Tracasserie continue, tout état de droit ezala. C'est un défi. Ils sont devant une réalité. La liberté du peuple congolais. Non, nous on ne fait pas ce travail pour nous détruire Moutou. Vous allez que salango pour na bango bato konzamboka ba komona ba bénéficiaire. Awa to sepelité pour réajuster. Et allez ndenge ya kotonga pe lisusu elongo na bango. Ozomona réajuster. Mais ce que beaucoup direction to moni que beaucoup mo biso direction à dictature. To l'UDPS aux alliés parti monnaie na mboka et se battre 37 ans pour un état de droit. La vérité de droit, c'est cela, la surveillance de la gouvernance, la redevabilité, la transparence, la gestion de la République. Na kanisi ngana zana le somo kote na kopesa bande kwa l'UDPS. To bande kwa majorité ba uti ko kweya ba se reconstituer na ba élection esika bazui na parlement na kanisi bango pe bazabatu. Ba kuki ko réfléchir na oyi ba reprocher bango pe réajustement kokozala. Nous appelons vraiment à la cohabitation. Et là aussi, nous avons insisté dans le camp de réconciliation avec les Congolais. Bande ko ya Lamuka, bande ko ya Cash, bande ko ya FCC, bande ko ya Bipai na Bipai. Biso nyonso bana Congo, tozali na obligation ya to sangana réconciliation dans la diversité. Politique et même d'opinion. C'est une richesse. Le but que la réconciliation est allée pour être comme parti État. Wana la nouvelle société civile de côté les mélanges. Ce que ma parti État zongi. Voilà, merci beaucoup moi na Congo mais toujours un état de droit. Est-ce que l'état de droit n'a pas crié en haut
kaka pona petit peuple ba mama matembele ya ndunda to état de droit ne aux l'état de droit ya solo na ko mekamwa ko limbola yango to mona kia wa mwana Congo mozitu koloba bakosala créer instabilité pour na ba investisseur kokakoyate na kati ya mboka déjà place wana eza effet ozo précédé droit to moni état de droit to moni mwana Congo Martin Fayulu Madidi a s'autoproclamé président de la République, mon pandi na avocat Zalaki, mon pandi koto avocat avocat Zalaki, mais tout mon état de droit. Est-ce que état de droit ngo kozala kaka pona biso babola o, dasi biso ba journaliste babola o, tout état de droit yango et kozala pona batu nyonso parce que tout monde ba fait mais état de droit et sali mosala na ngote mona Congo journaliste et puis bino pe nouvelle société civile bolandele li yangote. Voilà. Biso et là na kolobelango net nouvelle société civile congolaise. La makambo mwana mboka to mwana Congo Félix Tshisekedi akobanga la muka Martin Fayulu posoka ningisi kuna population robima libanda. Na kolandisa makambo mwana mboka Adolphe Musito Asha Alobi na kanisi ndeko Adolphe Musito azali modèle te ya démocratie ni ya gestion ya gouvernance ya mboka azalaki premier ministre ya mboka oyo alinko sala lelo te alinga sala ngolobi asalaki ngolobi te poani zamu tunanga nazo komituna là je parle comme nouvelle société civile a géraki mboka oyo nini akokai ko sala na le Congo o alingi ko proposer asika to landaki ye maloba na ye na TV5 toujours ndimango na cadre de démocratie liberté d'expression na kanisi yepe andi mabiso po azali mal placé pour na kopesa ba leçon de gouvernance pour na mboka pour gérer ki mboka. Donc je pense que ce coin là to clôturer en bongo na lepe musikate na suki wana na état de droit na maman malala wana état de droit na lobit voilà satika ki ba maman de amalala ba maman malala bazalaki bazobenga na bango na babalabala na yibi maman moko na ngiringiri na fufu na babwaka ngo na se awa na ngiringiri na ba elema ba sopi fufu ya maman état de droit yango wana je kansi ba konza sika ba kozongela biloko wana ta obi pasi nini mama na sali poazo a moi mbong poisson ba ibikolo afufu azo sala fufu ateka po lesa bana naye mobile azaka na musala te yo ya kosopango état de droit yango wana investissement nini est-ce qu'on peut nous dire ba entreprise ba tiki on va créer ba emploi pour na ba jeune oyo bazali ko manipuler non na kansi état de droit c'est aussi l'essor et les revenus du pauvre. Maman wa nozol baba mama lala. Ndeko azoteka bambila na nguba na ina kwa. Esala kanga passe na utina Congo central. Mone bana mike le long yanzela bazoteka ba safu ba fruits en plein 21e siècle peuple congolais il vit encore de la cueillette. C'est grave. De la cueillette. Pour moi na bik libote bik faut bambinzo bimana zamba. Je crois qu'ils n'ont pas de leçons sur ce plan-là. Très bien. Toujours la seconde état de droit Martin Fayulu Muzitu pour la nini état de droit Salim Moussala na ngote et cause la ngai journaliste so na lobi likamu so na cheyiki ka na du makala bango pe état de droit. C'est comme la démocratie ça peut bongo. Ndeko Fayulu. Ce qui nous a violé Ndeko Fayulu. Non, c'est son droit le plus légitime. Moi je suis démocrate. Très bien. Je suis démocrate et je dois continuer à encourager la contradiction dans notre société. C'est la richesse. Ndeko Fayulu, il est de droit à se sentir lésé dans ses droits et de fournir tous les moyens de défense et de fournir tous les moyens de promotion pour ses droits. Même la violation. Non, non, il n'y a pas un problème de violation là-bas jusqu'ici. Il y a un problème des droits qu'il est en train de revendiquer. Dans un espace de la démocratie, la contestation est acceptée. Vous voyez ça? Il faut comprendre ça dans la logique, il y a contestation légale.
ce que nous allons, et puis, nous allons saler les angotés, tout quoi qu'on dénoncer, si tu commences à basculer dans la violence, tu commences à basculer dans le message à un tribal, mais et là, on a salé les angotés, na kanisi, na télémé la qui les cambouana, puis na monier pas télémé la qui sauf ndeko Adolphe tango batuna ke metuna na TV5 tout monde qui y a malamu te na nzela wana mais na kanisi ba leader politique bazali obligé bazala recadrer na ndengwana ya ko benga bandeko na contestation pacifique, c'est légal et puis il faut pas en faire un problème. Faut pas en faire un problème. Même ndenge ndeko mozito zolo balobi, c'est un problème te, c'est la démocratie. C'est contradiction ndeko sala makasi ya musala na biso ekende liboso pona ngai nazali ko kanisa ke makanisi ya ndeko Ofailu ezali ko s'inscrire na contestation ou ezali légal accepté par tous et la constitution lui garantit ça pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public, pourvu que ça accompagne l'action d'éducation de la grande masse. Toye biango même na bané oyotukoleka Kondo et Tshisekedi paix à son âme, il a aussi contesté. Donc il ne faut pas lui refuser. Et je comprends le comportement du nouveau chef de l'État. Il laisse faire. Je crois que ça fait partie de la démocratie parce qu'ils sont battus pour ça. Donc la population va s'agiter. La contestation, elle est démocratique pourvu qu'elle ne s'amène pas à la violence. Il faut aller dans cette direction-là. Donc l'équilibre de la société est aussi fait de la contestation. Voilà, merci beaucoup, Mwana Congo. Tout qui à quand tu vas causer le gouvernement Oyo parce que tu as vu que tout ça, il y a mboka, il y a glissement mboka yiki pour l'élection salama toujours dialogue combien pour na lelo tout mon chef de l'état bisomo to moni lelo toujours ko kende tu vas causer le gouvernement. Pourquoi? Parce que mboka est paralysé. Je l'ai dit au beau sens du vrai, bilo kondengo tukoloba na Teresa Komata, mutunyo soto zoaka réseau tous la gouvernement. Maintenant à cap publication, il y a gouvernement ya sika mona Congo Jonas Chomela. Merci pour la mutuna. Malheureusement, il y a un analyste de la société civile, azali acteur direct ou ils allaient concernés par la mise en place du gouvernement. Mais pour nous éclairer, au Ndengbispet, nous avons la moins analyse. Na kanisi, yangwa no mona lobiao. Que bandeko yo bazo kende ba grève, grève vous kende gouvernement zate. Oh tous les revendiqués dans le vide. Vous avez revendiqué gouvernement Tshibala. Gouvernement Tshibala ndé commission le Kambana. Et ça na solution ta. Gouvernement Tshibala na solution ta. Yango gouvernement Tshibala bozomona wana et c'est ça et mis en place yoka décret moko te basala kyang pona ko sepo ba mi pese ba avantage na ba biloko moko boye soki ala fait ba mituka ba nini ba ko voyager na ba première classe comme si ba maman o tolobi ya malala ya fufu na kwe eza ba te avenir na bango eza te bango ni ba rendre biso musala ya banzele za la boye to pesa bango ba prime to sengi na mukonzi asika ba nile ba décret wana. Très bien. Bani les décrets wana ils ont pris ça kanda. C'est un décret injuste parce que ba mususu bazomona passe ba mususu kaka gouvernement donc gouvernement mboko bandika na gouvernement wana bande ko bazosala ba grève ba kendo sala gouvernement ko simbata gouvernement et ya kandenge nini otuni mutuna pona gouvernement zoumela voilà mais gouvernement e ko ya ndenge nini gouvernement ya sika e ko ya ce qui bâtit en place le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que place où on a un gouvernement comme Bimel, il faut que le bureau soit en place. Ce que le Bimel, on a investir encore. Il faut l'Assemblée se stabiliser. Tout le monde, Gabriel Kungu, a Konzi, puis a Tiki Lissous, a Keipo, a Landela Makamona, à Katanga. Il faut bâtir un bureau définitif, règlement et salama. Et si allez, majorité s'est organisée, opposition s'est organisée, après, la session il y a mars, les 15, vous avez la session régulière. Donc, la majorité se mettre en place, il y a possibilité de soit informateur pour que nous
majorité, soit que majorité va se dégager pour le premier ministre, va en place, va former le gouvernement, au but de ça le gouvernement d'union nationale, pambate, mulongi, ezali kaka ba auto bien majorité, balongi na parlement, ou baza na nouvelle autorité, mulongi il faut le peuple congolais pour likina mboka, umoni kuswana, guerre tribal, makambo belé élection et ça la même élection bandako zelangote, donc pesi moi désordre Mogobo. Il faut que Tchaba Congolais pour que chaque Congolais se retrouve dans la composante gouvernement qui va se mettre en place. Chaque Congolais, y compris au pays la Congo, Jonas Chumbela. Voilà. Parce que le chaque Congolais est se retrouver. Voilà. Na bateau bakocha. Peut se retrouver. Je suis Congolais. Voilà. Je suis Congolais. Mais le but qui est besoin politique. Un ministre peut-être. Non, mais moi je ne dis pas que je dois être nécessairement ministre. Je suis Congolais. Mais retrouver, ça veut dire les membres du gouvernement qu'on a mis en place. Ce qui Félix Tshisekedi a sollicité aux à la président, aux à la parmi les ministres. Bah ouais, nazela mukola ko solliciter ngana ko peso ya. Pesa na no yani. Mais nazela mukola ko solliciter ngata. Yo zo ko supposer. Naza solliciter. C'est là mukola ko solliciter ndena ko biso ya. Voilà, merci beaucoup mon Congo yiki qui pèse à ma casse côté à il y a ba élection il y a ba gouverneur na ba sénateur. Point de vue na yo to profil nini oyo za na moposa bande ko na biso ya ba députés provinciaux o ba koki ko voter ba gouverneur parce que toujours ka isolo kanyaka moto moko ayi na posa ya voix na ye faut ba pesa $40,000 na ba jeep mwana Congo malobonga mona. Ouais, yo zo le profil ezali déjà falsifié na makambo batali ya ba électeur moko ba grand électeur ba député provinciaux soni bande ko sala lisusu yangwana bazui exemple ya bay bazala ki en place terre mingi bazongi terre bazolo ba lisusu terre mingi bazongi terre peuple la boy pour musala za malamu te mais ba oy ba bande mabe yiki ko zoka na biso tozoka bakanyaka za ko tambola tozoka mais tout ça na preuve te faut tout le moyen ko yeba ce qui est sol to ya lokuta alors député soko ke ko pona na landi baleki nanga ya lucha ya kananga ba telemeli likamwana na ndenga ya masekite bopona moto oy yangwana mona ka ba gouvernement na ba gouverneur bo baleka moyen basale la population za la kite pour tant bazokuma bisika tala ibele ya ba dépenses supposées basala pesa ka bango pour ba récupérer mais solo na bango quoi yangwana to senga da ba député provinciaux d'abord basala ko keba mboka bonga kana biloko pamba na te mboka bonga ka na ba homme d'état au parce que se battre pour de valeurs ba valeur ezali mutunyos abika à cause de nos actions dans nos salles. Na kanisi même mon konzi Félix Tshisekedi ezali interpellé. J'allais dire même mon konzi Joseph Kabila ezali interpellé pour bangonde bazali na ba majorité na ba parlement. Ba pesa ba député na bango mot d'ordre ba zwa kanyaka te. Ba pona mutu oyo akoki ko sale la peuple congolais pe ko sale la mboka pe ko pesa bolamu ya mboka. Donc critère pour nini to ko pesa pona ba candidat basi bayeba na yebi kende kwa da bombola longo na Kinshasa na que pression moko ya babiloko ya modèle wana ezali likolo na tangi na presse to senga mingi ba député bazala trop responsable sinon te élection ezoya ya mbaloyo yebi ke ekozala 11 ans te net bandeko basali ba 11 ans ekozala 5 ans toujours bandela ba élection ba député bakozala sanction. Et puis na baromètre au biso to ko en place to ko risquer ba komo mususu banda ko bim po ba pratique wana ya izamba mute voilà ba pona mutoyo akosala la mboka voilà mona Congo est-ce que proposition mususu ekoti komona na te
il y a proposé pour bannir corruption parce que je pense que même en 2006 qui kotaka en 2006 c'était toujours à cause il y a Kanyaka l'élection ba gouverneur de l'élo ville province à Kinshasa to leki na ba période moko il y a crise makasi là où siège les institutions de la République salité zali insécurité phénomène ujana ba biloko moi ebele pour bannir yango ke ba élection et le cas na Kanyaka te yoko ki ko proposer moyen nini au baro sala ou soit élection zala ameni yoko ki ko proposer nini moi la oui que ba réforme il faut quota ba réforme il faut quota parce que élection net ya ba gouverneur na ba sénateur to comment ko kanisa yeti population yemoko a s'occuper na makambo wana très bien au lieu que ba député bazo s'occuper na ba budget ba province te bazo s'occuper na ko contrôler ba gouverneur na ba gouvernement provincial te ba comment côté ba kamba ba kanyaka ba bongo alors il faudra ba réforme et quota biso moko peuple to bona ba gouverneur to lingi ba vice gouverneur to lingi ba sénateur to lingi ba suffrage universel indirect wana na moneti comment ko pesa biso susuma kokos na Kodlanda ngai na yokaki makambo yango na Congo Central na yokaki yango na Kananga na yokaki yango na Nord Sud Kivu na zokango même na Kinshasa parti par là donc ezoko pesa biso moi kokoso mingi donc il faudra poesi là il faudra d'abord que justice amboka etombwama mutu nyonso azokweya na babiloko ya Kanyaka wana justice s'occuper na ye justice amboka za kokweya ndenge baloko la justice élève une nation oya biso injustice et kweyisi nation faudra justice etombwama lutte contre la corruption et la politique nationale oyo yangwana ndeko Félix Nasengi programme mobimba quelle est la politique nationale ya mboka na biso la lutte contre la corruption très bien politique anezala dans tous les secteurs obi na benga kango sport national corruption na bana na ba mikolo na ba université na ba école na justice wapi ukoleka sport anezo sala mate ya corruption donc il faudra programme ka makas l'éthique même il y a fonctionnaire de l'état motivation pose un document boy sala boy biloko ana fossile état de droit izana biloko bongote na kanisi ce qui na carte ya programme wana pe ba institution stable justice stable lutte réelle za lutte à façade te mutatongi ndako tebi ndenge bongo utite tolandeli mutasali makambo boye enrichissement illicite tolandeli makambo wana nyonso tukoko sunga mboka pour être équilibre ya richesse ezala réparti na batu nyonso pour le moment ils ont profité na ba homme fort au détriment ya ba mama na biso na baleki na biso et tumba ya nouvelle justice civile zape wana. Voilà, merci beaucoup moi Congo président Félix Antoine Tshisekedi asengi na ba congolais nyonso baza mikili ya bapaya ba meka kozonga na kati ya mboka analyse na yozali. Ouais na kanisa zali mbela malamo ya mokonzi nyonso oya azali kaka président ya ba congolais obaza na kati te azape président ya ba congolais ozali banda na kanisa même biso moko tozali kobelela bazonga na mboka na misolo mike na boyebi muke baza nango pona construire mboka na biso ezali te ke bakendaki pour une autre raison ezalaki moment ya histoire ya mboka ezalaki bango bazali libanda appel wana na kanisa la reconstruction du Congo et ko dépendre pe na contribution na bango Tobosana te diaspora congolaise importance na place munene basale kati ya moko obi ke ba transport za na ville za diaspora mboka na biso atindeli mama kombi moko boye yango sunga kabiso potozo a kombi ba transfert ya ba fond tozi matanga kande kuna biso za na poto kwa nini azonga te a construire mboka na ye stabilité banda pawo na kanisi mbela ngo ezali encourager tozo senga na président Félix Tshisekedi akoba lisusu na nzelo wana na ko sécuriser ba congolais oya libanda to ya kati makambo to yokaki bazobenga na ba congolais en Angola ndenge ba yaki na Kasai ba statistique moko na zalaka nango esala ngasom près de 6000 compatriotes ba bengani bango neti ba mbwa alors biloko wana esala malisusu te ba bengana kibiso na Brazzaville boyebi bino na maison communale ya Kinshasa ndenge ba ndeko na biso to bunditi to zui ndenge ba délocaliser bango tolingi biloko abongo ezonga te dignité ya diaspora congolaise il faut tellement ezonga la kati na mboka na biso pe biso toza na kati na bango tout ça la manso pour être mboka na biso ekoka kokende na molongo ya mboka voie de développement
Net tika tous aller en destruction du développement. Ce que développement vous allez à battre. Bongi bangomok. Mais on est content que quand on est tous riches, quand on est tous pauvres, on est malheureux. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo. Est-ce que Kobenga Bango wana et ça c'est une façon de livrer Bango auprès de la justice parce que ça a mis sous bakendaki parce que asala kimbe bamoko songolo pakala mais yé a bengi Bango lobibaya. Est-ce que c'est une façon ya les Cambonini et soukakate les Cambonini et ça une solution T. Na problème nyonso et ça une solution. Na kansimbela et ça limbela normal. Ce que nous avons c'est pourquoi il faut battre la commission de vérité et réconciliation. Comme ça, la forum de réconciliation, la commission de vérité et réconciliation est là. Parce que belé bakende na makambo belé bakoko zonga na mboka pour être total le ligne kan effort. Makambo nyonso salaka ezaka na ebandeli pe na suka. C'est-à-dire moto azali na problème de justice pendant que ce qui est un problème de justice atikali kokomate aux mesures de grâce moko boye pona bato baza mais ya lobi baya est-ce que eza façon ya robenga bango te bacha bango na boloko mona Congo bayana bazonga mboka bayana mboka na bango justice ezali justice ya mboka na bango tozo bondo po justice à l'équilibre eza na bato musu bakimaka po bangisa bango mais il y a aussi des gens basala ba crime. L'état de droit, c'est la lutte contre l'impunité. Maintenant, on verra cas par cas. Dès que ça la poète makamba bongo et à la société. Mais parler globalement, bango nyos bakenda li banda pour basali kamba mabeta. Saka ba e batumo komi ba la misatu sala makamba. So ba o basala gimbe c'est que ba yate mona Congo jeunesse. Voilà. To senga réconciliation. Yoki. C'est-à-dire to sengi commission na réconciliation, il y aura une commission à vérité et réconciliation. Bakoya na makambwana na commission ana. Bakotala le lenge makambongo salamaki pe banzelani ntoko ko sala pour être bango pe bakoma na mboka na bango. Bakobanda le bandata. Eza mboka na bango. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo. Tu as déjà cité, mais tu as cité na Martin Fayulu Madidi. Oyo, partout à Zoleka, à Zosangisa Batulo, Kola Bafourmi. Message na eza vérité à Baïr. Tissiko a réclamé que Yende Moto a gagné qui maponami. Au monité que ça danger déjà pour le régime Mwana Congo. Non, voilà. Ça danger tête. Ça danger tête. Babeta des droits, il y a l'état des droits dans nous et bandana nous Yé Moto a gagné qui a mon akebaché président de la République n'andimi état des droits. État des droits. Voilà. État des droits. Et ça le peut coûter sur la constitution, la institution en Boka. Et l'occasion ça là, il y a une contestation, ça fait partie de la vie démocratique. Donc moi je relativise ça. Maintenant le problème c'est quoi? Dans l'état des droits, on va vers une institution. L'institution tranche. C'est fini. C'est clôturer la question. Donc il y a une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, le but est Makambongo Zaïboui. Tout ça, l'institution, l'école de constitution, tout le monde. Donc, moi, je pense que la lutte politique de Ndeko Fayulu, que je respecte, c'est quelqu'un avec qui je connais, je partage pas mal, beaucoup. D'ailleurs, vous avez suivi même le président de la République l'appeler le soldat du peuple. Vous savez, il a tenté de jouer son rôle des contestations dans l'opposition. Ça fait partie de la vie de la démocratie dans notre pays. On ne peut pas applaudir tous. Lui ne réclame pas le col à opposant, le col à président élu. Voilà pourquoi ce autoproclamation qui m'en a on dirait qu'il y a un opposant, il y a l'opposant. L'effectivité du pouvoir est avec Ndeko Félix Tshisekedi. Tu es payé Makambo Salami, histoire de Mboko Nabiso Sali. L'histoire de Mboka Nabiso et Lobby en 2011, paix à son âme, Étienne Tshisekedi a fait aussi le même exercice. Pourquoi tout le monde en passe? Les Haïtiens sont tout le monde. Tout le monde en a beaucoup. Ça fait partie de la démocratie. Un politicien, c'est celui qui. Un politicien refuse de mourir. Moi, je crois qu'il fait bien son travail pour accompagner ceux qui l'ont soutenu. Ça ne devait pas gêner les gens pour qu'ils le disent. Nous l'avons été vécu en 2011 dans ce pays. Et Boma Moutouté. Et puis il y a Boma Moutouté. Pourquoi alors on s'intéresse à ça et puis on veut faire de ça un élément exceptionnel comme si Ndeko Fayulu Salmadé. Ngai na solina bandeko bazali pembeni ya mokonzi ya sika balobi que ça fait partie de la démocratie. Il s'exprime, il parle, il doit faire ça parce que tout ça na kamoko en 2011 ezalaka pe bongo.
Voilà, tu commis la souka, mais un mot morobo ya souka, on s'adresser na deuxième vice-président de l'Union africaine, moi na Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Liloba na eza nini par rapport il y a poste wana oye azui. Est-ce que lorsque nous parlons il y a Union africaine, c'est toujours mon africain, Union africaine, est-ce que baza uni ndengeza kolobana parce que kaka na est ba yibi ba minéré, guerre na est, bobo banen basala ka ba africain. Liloba na eza nini mona ko. Nakanisi na cité ndenge osengi d'abord na komisi peuple congolais oya sungi biso ba soutenaki biso na bon moment difficile tozalaki nango matondo mingi na soitante ya kopesa bino merci de près ou de loin combat ya nouvelle société civile pour état de droit, démocratie, bomoto, droit de l'homme, accès à la justice, droit de la femme, de jeunes, et allaient se kokoba même s'intensifier. Nakanisi ndeko Félix ndenga zolanda ngai sika wa to service na zolanda ngai et sika zui na Union africaine ezali sika wete image ya Congo, drapeau ya Congo etombwama na ba principe ya bonne gouvernance etombwama pe contribution ya Congo na bisika yango ekoko koyokana mungongo wa Congo ebanda kokende kozipama muke mais avec son événement mungongo wango efungwama lisusu place ya Congo na Afrique pour le développement Afrique eko dépendre na ba initiative ya koso na kanisi il part sur de base saine pour être musala kosala na komba bana Congo etika le souvenir na bana Afrique le développement ya Afrique eko banda na Congo et Congo akopesa impulsion défi munene ko relever yangwana ya état de droit na Congo pe na Afrique na kanisi 37 ans ya lutte ya parti au outil il faut la réservoir et expérience au bois accumulé pour être extérioriser sikao pour le peuple congolais n'engana lobina e bandel pesa peuple congolais sourire bazozela sourire pesa peuple africain espoir pour développement et pour ceux qui a juste sourire était à salada et minimum la Congo. Voilà, ce peuple congolais a juste sourire en côté à salada Félix Tshisekedi. Pour le soki voilà. Voilà. Or nano yo pour le bi que apesa. Donc apesi dans nous. Voilà. Soki apesa comme nano a base ya ko pesa sourire te to pesa e chance a cha gouvernement en place bande ko FCC boyokana pour être bo pesa sourire na peuple congolais na majorité bozanango naye na bino longo na bande ko mususu eko ka kozala eloko ya mutute mais eko kozala eloko ya peuple congolais alongi biso nyonso to s'investir pour na bonheur ya peuple congolais attaque au fait attaque au bénissinga te voilà kaka nesi na loba ke mission na ngai eza baleine baliaka ena mokolo moko te ndambo nde baliaka baleine to tsukolia parti ndambo ya baleine ya côté ya nouvelle société civile et pas coordonnateur na ye na kombo ya mwana Congo Jonas Chombela merci beaucoup aussi mon caméra tozali na mwana Congo moko na kombo ya bien-aimé Mutombo merci lisusu na mwana Congo moko na kombo ya Bosco Mutombo Rosin voilà pe assistant de biso merci beaucoup na mikili ya poto kuna bokolanda biso na Congo millennium.com et pas coordonnateur na ye Ricky Bimbenzi. Merci beaucoup. Tokutani Mokolo Zoya, toujours sur Canal Mercure Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Merci et bye. Merci. Merci.